ba. Aro teri rara oi. Ndiri ara na twende. Aro ri rara oi. Ati kutoka. Ni nyocho machocho ni asili nyocho. Chocho choronga. Atira lele. Merci na bilo bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui ezali bongo émission branche moko oyo totiana Océan du Congo bisiko tozalaka bakongomani bisiko togangaka bisiko tolobaka bisiko toali kosensibiliser conscientiser kosala éveil patriotique bisiko totiaka litono na nzete po ete babenga yango malamu bisika oyo tozali bongo kosala mosala ya Jean-Baptiste bisiko toali basinzili tango tomoyi likambo tokoya koyebisa opo ete okima koya koyebisa opo ete omilingele na etumba yango bandeko na biso baabone fidèle ya Océan du Congo pena o bozali ko s'abonner tika nzambe alola apambola bino en tout cas bo continuer ko s'abonner massivement bo kozalaka bongo déciter la chaîne de la libération pena bilo bato bozwaka libaku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin ko partager ko tia ba suggestion ba commentaire pe ba j'aime tika nzambe alola apambola bino bande ko balandi ezui ezalaka na problème na mototé to péché na la libération Océan du Congo ezali bongo na problème na mototé kasi ezali ko talisa mandoki na moto nyonso o azali ko boya bonsomi ya bakongomani moto nyonso azali ko boya ete bakongomani babika malamu moto nyonso atelemi na koluka ko boma bakongomani ezui ezali bongo ko tala epé chaîne na libération pambate awa tozali bongo bato tozali ko milengele pona ko kene ko zwa ba valeur na biso ndenge bolobaka na lokota ya français oyo biso bakongomani to bungisi pe ko kene ko zwa nyonso ya biso oyo ezali na maboko ya baloki ezui biseka biso bozali ande ko s'abonner encore une fois massivement nous avons un sérieux problème de bolobaka le côté français pamba te na ba campagne de déstabilisation mais wana elobaka la biso pene le côté pamba te toyebi ete makako soka lembali ko buka mboma na nzete akokosa baninga bayembo me ya bololo balanga nzembo bayemba pe toyebi ete eloko nyonso ya malamu bakoselaka yango po mokeli ya biso kolo na biso Yesu Kristo ayaka ana likambo bele moko mabele kikati na bato ya ndimiko ya po abikisa bato kasi bato bazalaka la gloire o balingaki basala ngo na lolenge ya mabe bango nde baboma Yesu lokola Judas c'est la gloire de Dieu tant bon on a besoin de le lion de la tribu de Judas quand on parle de Judas c'est la gloire au monde babengi lion de la tribu de Judas fils de David. Donc gloire wana Judas pour abakisa o eza Satan ayoka kilikunya na Yesu Masia pour Judas ya linkembo Yuda ya linkembo Yuda aleki kati na nkembo moto asimbaki misolo donc azalaki na makoki ya kosomba ba malasi miyike po ete akabela na bato mais likolo ya malasi moko oyo bayaki kosopa na makula Yesu epesi Yuda nkanda pe Yuda ke iko tongo moto apesi ye pouvoir ndenge ba politicien ba ko maltraiter le lobiso bato to ko pesa bango bokonzi po peuple yebi etete yende apesa ka moto bokonzi yende ali balançoire Dieu mba yesengo tango ba ko ya pembe na ye moto nyeso pasa ali kamo faluka asensibiliser ta bato jomi po la nyazo luka bato jomi po azali na posa ya moto mais moto o ba ye ko luka ye akomi bolole na place moto ye ko luka ye moto wana talisa ye ke te yo ye ko luka nga pona nini eloko ni yo zangi oyo moninga la zalango yebisanga siko yo yeli pola nini moto akotuna te amonika moto ya kabele 10 000 boya lobi abeteli ya maboko pasi ya bakongomani nde biso tuzoya kolongola bango na bolema po ete totalisa bango bosolo nde etumbala biso bato bakokoma bato bakobenga bakolaka biso ba 5 ans de prison pona député wana aleki koloba ete na bapanzi sango surtout atakaki na réseaux sociaux alobi bino tango boko pesa ba information o ezali ya malamu te boyeba ete tokokanga bino bolimbisi 5 ans de prison intimidation pamba te bayebi ete biso toala ba réseaux sociaux tokoloba bosolo oyo na betando eke ya Congo bakoloba te po bapanzi sango mingi la République démocratique du Congo bakosala ya bato omoni Moïse Katumbi ali na bato na ye omoni Kabila ali na bato na ye
bato wana bakokende bakovoyage bokomona bapanzisa ngo nde bakokende bokomona ya Moïse Katumbi ndenge bakosala bokomona makambo ndenge nini ezali kosalama bokoye komona moto na kati ya boloko na moto ya Moïse Katumbi mais akotonga ndako libanda a préféré boloko ke libanda po tango wana boloko misolo mikoya 10 000 balles chaque jour a préféré libanda to la kati na consommer peine nanga parce que bako pesanga 10 000 tango na kobima na dia na ndako ba prisonnier ba Moïse Katumbi ba prisonnier ba Kabila mais c'est quoi biso to banga ka boloko pola nini soki ba kanginga na kelo kwa mulompwe intervention ezate caméra ya gona so ba bikisaka gona te belelo pe gona ana boloko yango moni biso to bito kolobela moto te bolole la moto azo croire na moto aboyi koyoka nzambe o ezanga ndeko nena ko yebise to bima na kati ya biloko to bundela Congo mabele ko pesa biso valeur pona nini na pesa bino ndakisa ya papa Nzezalando histoire abako bala bayebi yango te na bitelo bayebi yango te kezaka la partie moko kombola ngo abako bato bayebi yango peut-être ba Kongo la bato akala matanga yo na yebaki yango te ebaki abako te na yebaki président Kasavubu na yebaki Etumba il y a 1959 le 4 janvier pour te coûter journée fériée batangisi biso la classe mais il y a parti il y a indépendance abako qui est fondateur président fondateur ezaki Nzezalando histoire na bala bayebi honte la classe biso watu tozongisi histoire wa peu importe ba ondima biso te mais na kati ya mite babala Nzezalando biso toza parce que biso watu tosali effort ya koluka histoire wa ya kotombola yango la ba média nde baza ko intimider biso aujourd'hui ba o bayebaka bango bayebi mais soki lelo histoire ya patriarche Nzezalando ebetami pour la biso pour to tomboli mongongo ya kotalisa la bato kayaka la partie moko abako to sali ba recherche to kiti tina famille wana to moni veuve ya Nzezalando to moni bana na bango to tuni bango ba pesi biso masolo na banza lingaki créer polémique pour na vérité moko oyebimaki Mama Kasavubu donc la maman présidente a répondu à papa Nzezalando ta ke benga ndeko la ye il a créé polémique ok ça vérité parce que ça là comme moins insulte mais biso to bimisa ki vérité wala pour ko loba ke vérité ça teti parce que papa Nzezalando kende ko zo ndeko na ye oyo mwasi na ye linga kite aya ko bunde tumba wana ay bise bozo ke pour la moyibi pour la lokoso papa Nzezalando ayebisi likambo lobi lelo na kotuna moko mususu pour vérité ça teti ndenge pe boko finga biso lelo e banda la biso te banda patriarche Nzezalando ndenge toko sensibiliser toko mobiliser toko mi lelo binemi ya bato yo balingi te tumbezala ya bato bako banga ya bato bako sala mabe babandi ko intimider biso po bataye biso sur mesure mais non toza na souffle ya mutu te c'est Dieu qui commande azo tenir 7 étoiles la main est forte 5 continents le paiement ya bato tout asimbi yango boko intimider biso te 5 à 10 ans boko tout na papa Etienne Tshisekedi pourquoi papa Etienne Tshisekedi alobaki boy le rumeur comme vérité zate na mboka ba rumeur c'est ça la vérité parce que vérité zate nani akoyebisa biso vérité ya mboka soki eza nzambe ta révélé to akoyebisa bilo boboy nani anzimelaka nzambe so ebonzimelaka ye me bolinga ebonzimelanga dès le premier jour mais lelo la muka ekomi boye te mais lelo bo créer bato te parce que les gens bazoyoka biso te ce n'est pas que Congo eza nde bato balingi koyoka te parce que Congo evandi mutu nde akopesa Congo valeur Congo yango moyo komi pesa valeur te mabele ndenge evandi wala soko timoli yango te okoyeba fertilité lango ndeni mutu nde apesaka esika valeur
boboyi ba valeur po etumba la biso eza ba valeur tozo désorienter combat to komi kobima na ba futilité to koti na épisode ya théâtre ndemboke eza ko kamba babongo ya ba buzz mboke komi ko kamba mala ba buzz na ko préférer na cette terre so dit la sala loka ko baté mais na sala beste na oza muta beste lelo oyo botala dimension ya mboka place ememi biso parce que to bunge tumba ya onga la zone sarabilo etumba ya Congo eza nini peuple congolais fungola matoyo yokanga etumba ya Congo ezali occupation Congo ezali na maboko ya bapaya Congo tikino lelo to ali na kati ya boumbu indépendance oyo bakoko la biso babundela mendele baboyi kopesa biso yango Congo il faut longola la système Congo il faut être dirigé par yango moko etumba ya Congo yangwana 3 élections kukao pona ko lakisa la biso ke Congo e ali na problème Bemba massivement Kabila Tshisekedi Kabila Martin Fayulu Kabila Congo a un problème occupation. Cela veut dire que nanga ina auto comprendre que à tato que élection et cause le komorote. Négocier 64 négociations et aboutir na fiasco. Le négociation aussi maté, il faut maintenant la guerre. Dès lors bato ba bang soulèvement populaire. Balingi kombo la. Dès babimi c'est une citation à la haine. Babimi c'est bozolo ba makambo elongo baniti. Mon frère, tu es malade. Nanya yebite que na Congo il y a un sérieux problème. Nous n'avons pas de dirigeants. La République démocratique du Congo. Congo est au tambouissama. Na lo lenge ya bato balingi. Et non na lo lenge ya peuple balingi bazal. Mboka ni ne rendra compte te pas population. Papa nyoso tanga osali kamunya ya sosia bana. Papa na mwana moko amemaka ya hotel se makamu. Moni compte nanga na chaka. Pourquoi doit arriver quelque chose? Papa lali ala mukite. Toko ye bandeli. Eza na bato musuna mantango boni azole la papa tiki lobate. Papa lobite. Toko tambola ndeni c'est que papa pesi secrété. Bala batika libongo. Biloko kwa papa salaki. Nanya yebi. Un défaut. Taba para ya bongo. Il faut bana na yo ba yeba kayo papa ndenge ni ozo tambola. Otikeli bango la position nini. Bako banda wapi. Kiako kiangani kiangani. Aujourd'hui Congo, to beta Congo na mnoko Congo to yokani. Ce que ça épisode était. Neti lelo to ça l'épisode ya mutuka ya course. Ba créer base. Ça se fait jamais. Ça se fait jamais. Kabila soka zo sala makambo zo sala lelo parce que sa présidente. Parce que Kabila vandi a combien tout est citoyen congolais. A vandi bato babia congolais te bo alokuta. Bo Kabila zo reniwa. Kabila o reniwa. Tout le babo solo ndegolanga. Kabila o reniwa. Ce Kabila zai congolais te fa kiene na mboka dai. Kabila o reniwa. Je dois vous montrer des vidéos. Au Kabila o sala o le kala bato babenge raïs. Et on appelle Félix, appelle Félix, Moussala travaux pénibles dans la Égypte. Moninga égyptien, azopé s'appelle Moninga égyptien Moussala. Félix pas que la moutou kada ya cour ça tambo la bande bengaye. Fati beto. Mobutu n'a pas fait ça. Voir même Kabila na tango azaki président. Kabila sali en monté. Sali en monté. Congo a un sérieux problème. Mato Imangongi. Ndeko langa. Longwa côté la likamba Congo loko eza yote Congo ekufi. Aujourd'hui opération moko ebimi kanga kunu na ba peso $50 blague avec les Congolais. Mais opération ebimi te bayeba pourquoi bana na bakomi bakulula ndeko langa la ozong solo directement bo sala mabela mboka la biso bo futa. Sengela kibolo bake opération toto na ba famille ba kuluna nini ezozanga po bana wana batika musalo ba osala
Na mboko ekufa. Mutuka ya plus de 50 000 $. Bon, ça n'a pas fantaisie. Nanzela. Mboka leza ya kokufa. Na mboko ekufa. 24 carrières minières. Minier, ce qui est minier. Il y a un individu. Na mboko ekufa. Na mboko ekufi. $150 000 pour soutenir la Belgique. Ambassade. Na mboko ekufi. Place au bakufi baza. Toke na cimetière. Soko ki okoyoka mofolo po kulande bakufi bazali. Okozwelo koni. Soko kozwaka makelele te. Et puis faut y bande no kanga makela ngo. Ndeko langa. Totika ko s'aventurer la mboka la biso, nous avons un sérieux problème. Division au ba créer les biso la ba politiciens. Division au ezo côté la biso le kola moyibi loko soko bomana. Attention. Et ça pays laïque. Biso tout toi ba croyant. Et bande ko langa. Tokeba. Toké na virage à Mabé. Policier aux otindaye. Akanga kunu na ye mo afuta ma bien te. Moyibe liboso ye wala policier. Moyibe liboso soldat. Soldat ça la clique ba petela ba yiba biloko ba yela ka pour ya protéger la banque. Tango ba machette to mona ba kambi mususu bazui bana na ba pesa ba machette. Ça tenir compte biloko to bebisa bango. Bo pesa ba machette po ba bundela bino na banzela. Et les lobes ont intimidé le peuple. Que mercredi, 18h, opération 18h, parce que les rebelles ont été en train de se faire. Pour n'y avoir le coup de bois. Et c'est le Congo rebelle à Zalaga. Na Congo, il y a une mouvance, il y a une créer une rébellion. Ce qui est rebelle à Zali. Bon, le baka lokwa Moussé Laurent Désiré Kabila, tu es un rebelle wana. Ce qui est solo rebelle à Zali. Na Congo. Vous avez coaché la biso ba 6 positions. Doute comme na mitu ya bato. Qui dit vrai? Parce que bino bakambi, boami yibi. Bino bakambi, boza batu mabe. Bino bakambi, boza batu mabe. Ti mwana moko ya 2 ans leli alobi, en tout cas bakambi ekolo ba mite ya mabe tala lipa 300 francs. Moi na muke à comprendre que bato bazo kambe kolo oyo bazamite mama be potala dimension ya lipa 300 nga bébé à 3 ans nazo koka kolia yango te. Et bato ba oseka. Mais c'est le signe du temps. Ndeko langa to longwa sous malédiction auto zalango. Denis Kadima. On a accepté ma bébé politicien. Denis Kadima a défié Bisolelo. Mais na moni welo a oloba na commune Ngaba. Ta place welo lobi. Mais ya lobi la top Congo. Mon frère welo, je t'aime beaucoup. Obundaka. Mais loko sali. Bozo détruire image à parti politique la bino. Bon décourager bato. Ce n'est pas bino bato boko ko linga bo sala ba beza bongo mon frère. Il fallait qu'on ait top Congo tira yebi akoyambao. Ok, qu'on répondre Denis Kadima, le quoi mi bali basalaka. C'est par là beza makasi. Yo siko lingo tinda biso le sou na seni, na place otobunda mon frère, honorable. Qu'est-ce qui ne va pas? Bino moko boyebi ke po na seni bo si bo échoua, tout politicien a échoué. Parce que na seni, rien ne va histoire à seni bomana. Denis Kadima vous a défié. Il y a Kolobaye élection exacte. Au lieu de parler encore de seni place au boéchoua. Changez quand même langage, ce sont les imbéciles qui ne changent pas. N'amène pas Batou Barobima pour la seni, les gens ne vont pas sortir. Bon, ok, les 17, les 18, on va faire le débat seni. Non, ça c'est quelle image, bon là que ça dit. Tobunda. Pona mboka, vous êtes des Congolais.
Peu importe loko bo luka, boko zoengo bongo te parce que bokimi etumbala bino. Etumbala biso azali président Eli a été voté massivement, ba débordé ba botoli ma ponamina ye. Alors maintenant guerre na biso ya malamu ezalaki na vérité des urnes au bilomo boboma. Seni bo échoué. Qui ne sait pas que tous les politiciens congolais, la Mouka a échoué la Makamba Seni parce que tout haut la Mouka loba ça il est en côté. Mais maintenant, bolingi bo individualité, bo individualiser combat. C'est l'échec parce que combat c'est la nation, combat c'est la individualité. Tozo bunde la Congo, bo zonga la course à Congo. Et non la course, ya kola ki sabiso ke ngande naza danger, c'est l'échec. Tozo la pays est envahi. Notre guerre est un leadership. Notre guerre est un parti politique. Notre guerre est la République démocratique du Congo qui est occupée. Le pays est occupé jusqu'au premier contraire. Kagame aloba la bisoke ngana kozwa Kivu, tous les deux Kivu. Nord Kivu, la Sud Kivu. Personne ne va m'empêcher parce que Makila ba Congolais ko retomber sur ngate parce que ba Congolais ba tubaluka ngala luka bangote. Silence des morts. Kagame zongi kolobate. Congo eza insécurité yanga na mboka langa. Na sengi ba tu ba pesa ngate par force na okita la Congo parce que ngala succès de Kamala. Museveni azui la Calbert. Pétrole ke Museveni a foutu biso 11 milliards oh basambaka na Moselle aura désiré Kabila Museveni a foutu soki 300 combien de 60 000 pour Félix Assoma Motoka 50 000 ye mutasutu ke limbongo mais aujourd'hui Museveni a lobinine si l'Afrique eza lelo humilié parce que grâce à Congo donc grâce à Congo lui kolobake na chefferie à Congo qui va mosquer c'est l'insulte. C'est l'insulte. Les politiciens, je vous demande, na kombo na Yesu Christ. Ce qui bobimi li banda combat, botika peuple. Abunde tumba na ya ba valeur. Attention, ya ko so bateau na kobelo ko bateau na bino. Botika peuple à se libérer. Lobila tongo ba pesa bino obozala ngoposa. Attention, je vous le dis, les politiciens congolais, boti kabana oyo, botangi sabango, qui patriotisme, boye bisabango bobima, biso toza na problème, parce que to signa mikanda, mais bino boza indépendant, bokende bo bunda, boye la biso kupuana. Et non, boye bisabango ke, soko kute na besoin mimbenga. Beta été biso to kotali sa siko ma bena bino penza la batuana pa baye bino parce que to yebi dia ba secret net nga boya na ba secret oye uche pa bato Joseph Kabila Kabange ba vidéo ba photo sur la chango a catastrophe na masolo ba sola ki la zalango na leli na kepa ndeko langa king na yebi se tala Ozana biloko fraîchement quand tu peux pas ta Kabila parce que bah solliciter biso et biso on ne peut pas trahir la nation. Moi je travaille pas pour Moutou pour ba benga ba bilanga toi tu travailles pour Martin Fayulu qu'est-ce que tu as ta ba tu l'option des bazar mais venez vous voyez biloko est-ce bango hélas bobo sani pour la travailler pour la Martin Fayulu te travailler pour la République démocratique du Congo on lingake na benga la bino na mboka langa na benga la bata Félix na mboka langa la paix sa pouvoir na mutu mususu soki na bandai ko benga président Eli parce que ba voter qui est massivement mais aujourd'hui donc comme une course à leadership chacun fait son travail nga naza résistante journaliste engagée pour ma nation congolaise na kufa pour na lobela nation et non pour na lobela individu yango naza la lignée ya banzezalandu lignée ya Bampolo, lignée ya Bokito, lignée ya Balumumba. Yango moni na osa l'appel na bino bana ya ba patriage. Oyo ba papa na bino ba kufila tumba ba valeur. Oyo biso to na ser makolo. To ko kende to ko sala yango malgré tout bazo modire biso. Il faut tout ça la front commun. Tout le bénéfice à la nation. Lobby ba valeur ba papa na bino. Batia ba monument na bango. Batia ba ko ba misé. Batuba kenda akotala abako partout libéra mboka nayebi ke bo souffrir mais c'est le temps pour la kabiso parce que comment to sala bino lobi bozo ba valeur aujourd'hui so ba moni mona ndezalandu et no ba sans zolo to ba sala ndenge nini mais osala crédible
Mboka, il faut reconnaître ma valeur. Il y a parti moko ebima pour na réunir Congo. Mais non! Lumumba a osé. Kasavu batel. Eza bana ba Kasavu, bana ba Lumumba. Eza biloko na ba misé. Ba kendaka kotala ba papa na bino. Ba futa ka bambongo. Bambongo na contribuable pour na mboka na bino pe. Na reconnaissance à nation, ne tumba ba papa la bino ba pesi biso makasi. Il faut boza l'appel ba poste mo stratégique bo sala musala. To valoriser mboka. Et non, to comme biso la biso ko bundaka ko mikanelaka. Ça ne paye pas. Aujourd'hui, division et pour boye ko yokanzambe. Alobi na boyi Félix, tala Félix Azaboy. Ceux qui nazaki peut-être mutuboko tutu kaka. Ceux qui nazaki peut-être prophète oyaye ya Moyibi oyo. Na tutu kelibino. Voilà voilà, Dieu m'a dit, shobodoko shinda bara. Okoko. Wana peut-être Océan du Congo zalaki na 1 million d'abonnés. Mais tellement je viens, bino bo sepelaka nde na lokuta, bo sepelaka na bato ba betela bino maboko malgré bo sala le côté, bo moni ko séance à la classe wala te, nde sikoyo bo bandi ko lukela biso ba polémique. Attention toza makasi. Bo yebi makasi na biso po ani. Kotambola na Yesu epesaka esengo na bomoi nanga lobiko hey nakombo na masia lokwa tozotambola na Yesu tozane esengo akosakala te parce que oh ya zoloba aloba ne touchez pas mes oins donc ato ye na ona lolenge okokoka océan te parce que azako tambola bosolo ya nzambe kabal na we ko za dévoiler. Il y a un sérieux problème. Lobby na butu journaliste moko aye palanga. Et ça répond à sa spécialité. Mais ce que vous avez journaliste, c'est bien que maman aussi a sa spécialité. Dans l'accès Christ, dans l'accès paix, dans l'accès unité pour la force. Manque d'amour. Il y a des journalistes résistants, des journalistes qui ont bundé la combat. Individualité, la biso, il y a ça la force, la biso. Parce que les locaux Kojek, Jérôme, malgré que wana c'est parce que amour biso toza la kati ya Kojek mais lelo so ba moninga place na komi ba lo ba journaliste a fayulu so na quelle place journaliste a fayulu so na ke omoni casquette otolata mais sikoyo ba lati sanga journaliste a fayulu Joël Kombe journaliste a fayulu Tatiana Osango journaliste a fayulu Grace Antumba journaliste a fayulu King Bukele journaliste a fayulu. Mais ndenge toza na boy na karna fayulu mutu mwa ki pa biso azati mais to lata kombo wana e komela biso le problème so ba oluka ka biso boy ezaka po ba faire terre biso to lobela bango to tika ko zala bato fayulu mais et pas ya fayulu ngo ba mal aimé za biso wana King Bukele Océan Tatiana Osango peut-être Joël biso wana nde bato yo tozora ba sort ya mabe bato ba oboma biso bato to bimakate bato lelo poto tambola to na problème nazo yebisa bino bongo polani poto changer façon la biso ya kozala la bandeko aujourd'hui Congo est envahi personne n'azota la peuple wana lelo peuple là ça la sérieux problème ça la maïté ça la courante aza nesikate moyibi mususu et sa spiritualité, la sorcellerie à famille. Voilà to okena wana makamba spirituel pour muto la bika. Mais moyibi mususu, mutazo salango siko pour la souffrance. OK, bato baza censé ko sauver peuple wana. Bato la ba sauver peuple té. Biso tam tozo pour te dénoncer ben sanité na katina libanda, balobi biso toza bato mabe. Parce qu'il fallait que tu contrôles ko betela ba maboko, so ba yibinga caméra, joli à sombelinga, maman je viens à sombelinga, so ba yibinga caméra, na komi ko senga bato, Simon Bemba azokele ko bunda, atindelanga caméra, papa nanga zo bunda tindelanga caméra bande comme ça na un problème famille nanga wana hein papa Michael la Chabienne petite sœur propre jolie na Suisse Debrino en Autriche papa nanga jetro en Australie équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana nanga na kunja nanga les États-Unis nanga mo konzi l'Angleterre batu wana kaka maman Célestine nanga ko abeli boye na komi konyo kwama
Batu wana kaka. Maman nangai Adolo na Suisse. Donc batu nanga na papa Michael number 1 nanga JKM. So na bengi batu wana. Nde ba cotiser $100, $100, $100. Ba pesanga, li pasa nanga ino. Mama Samuel akota mabondeli. Mama Pierrette nanga akota mabondeli. Mais na parti na biso ya lamuka ba kokote la biso te. Ba sundo la biso. Mais bango balingi biso to sale la bango mais bango ba sale la biso te. Non, on ne peut pas. Bande ko na banzi. Bomoni makambo elekile Ituri. Makambo wana assassinat Ituri. Tant peuple congolais azo capacité. Maweza makasi bande kolanga. Encore une fois scénario à coup d'état à Brazzaville. Félix moi Simoko, jeune femme moko à côté na couteau na hôtel. Vous voyez des choses à peuple congolais. To bunde tumba na biso to bunda. Opération Sauvons le Congo, opération gendarme. Tout élément. Na la kisibilo kaka. Première vidéo kabuya chela kinga. La dernière vidéo boyoka. Wala biso te mindele. Première vidéo passe la biso kolela la biso. Assassinat ba dévolution les tours. Les barbo babona ba rebelle. Ndenge mboke komi nango. Et nango problème te. Batoza abandonné na toute pièce. Mais biso to ko na Nzambe. Ya suka. Mindele ba dévoiler secret Félix. Ndekolanga. Otika le botelo abatu. Congo nous appartient. Et tout mbala biso za Congo na ba valeur. Merci. Nzambe alola. A rebonde la Congo. Ce qui va beaucoup songa biso. Ma corbeau bakoya. Ma corbeau bakoya. To rebonde le Congo. Ma journaliste, attention. Je vous parle la vérité, rien que la vérité. Bah toi Kabila Bangwala, ma journaliste, bah on borbota m'a fait ça chez lui. Moi je travaille avec Vincent. Les là besoin qu'on envie baninga na bilo mususu. Moïse Gatou mais la journaliste là. Félix ça sali pas journaliste là. Après ça va on va contre Carabiso. Mais chez nous c'est l'injustice. Mais bon lingi biso to lobela bino. Po biso ba nyama. To pesa bino balançoire na tour na bino bo finira biso. Ça c'est anormal. Bon bongisa yambo bo kende biso to bongisa. On n'a pas un problème avec qui que ce soit, mais on parle la vérité au bino bossa. Lobby Nabutu. Dorian a été menacé. Adrien Yebi. Pour Adrien, nous allons la place. Pour Ayakozong, c'est vers 23h. Aye pas dans la maman, c'est à taler la balle en déguisé à Kopasu. Nana menacé Christian. Christian a les là qui est pas bateau. Que Océan n'a pas de pas bataille de pèse. Océan menacé nga. Océan m'a fait ceci, m'a fait cela. Alors cette fois-ci, Tokena Christian a ndengo yesengela kene. Parce que tout le monde que bino bato a décidé Christian a l'équipe le mutu. Pour afinga maman Chantal. Afinga de vos voilà bande kone bazo yebisa biso. Amanka welo, amanka bino tout. C'est quoi le quoi bino bo koka été. Biso to la ki sabine lo ni to rosala ce qu'on a bino. Parce qu'on ne peut pas accepter presser ça la menacer aux heures couvrir l'événement la bino. Ba menacer na messe à maman Charlotte. Elle est là ba otinda mikanda presser à couvrir bino la matanga la bino. Presse ni ekoya. Tant presse ça protéger te. Aye messe à maman Charlotte ba menacer ba kati elamba. Ba botolier ba perique là ye. Alors buta memia na mutuka yali papa Adrien. C'est quand les gens ont de la biso ba mikanda to ya presse ni ne goya ko so belema la bino tangu bino bozala ben solvable tangu bino na kacha parti la bino bo sala ngolo kwa IDPS e menacer ba journaliste e beta biso pa biso to ya ka okumisa bino e bino ba to zala bino ba menacer so ba journaliste na kacha parti na bino ba menacer presse po ya ko couvrir événement la bino j'irai si on to be maki Dorian na lukayo. C'est quoi moi na moi si menacé na ya voilà ba katia bilamba kabuya bocha la ba photo ngwana ndenge ni basala ki c'est comme ça biso to roya na matanga la bino
C'est comme ça que tu recouvres les éléments na bino. C'est comme ça que tu travailles la presse. Oh, bah ça na bino. Oh, bah abunde tumba na bino. Oh, bah on va que libérer Congo. C'est comme ça bah maintenant ça bango bino bon dima. Et moi na on a linga bima siko ganki parce que a manka bino tout. Bon, kokano makamora ça la prison te boko kolanda e. To konti sa mikanda na e partout. So to habito que la justice bolo bala biso que to ba collabo. Mais to so ko tike la bino mikanda. Mwalim directeur bon na mikanda la biso presse to so ko tike la bino. Lokola bino ba kolongola ka Christian te. Biso presse to reçoit makambo ni to resala la bino. Parce que ça c'est de trop. Moi na za mona muke aosala musala na ye maintenant c'est à bongo kozonga bilambe katani kozonga bo maintenant c'est ye kobeta ye bongo sans mutu a protéger c'est Adrien mutu ye kolongola ye c'est comme mutu na manka bino tout ba Chantal ba maman Chantal a manka bino a manka yo nani cordon a manka yo de nani bino toi manka bino pa batu na bino ese ba lobe ça impoli tozo komela bino ba lettre. Bato botinda ka les États-Unis en France bon lukandeli bo bimisa parce que wana ya oya bino pelo ganga makasi boko ko zamba kona bo bimisa été boko kate moi je ne peux pas ko sepela mutu boko finga presse parce que musala o biso to sala toza konyo kwama aujourd'hui nous sommes milliers le to la banda kwa kola la terre c'est parce que biso batu tozo so biso to bola biso ko ba manifester la bino. Vous croyez que la TV va passer à président et lui on est biso to pesa vous vous blaguez hein biso to après c'est to le baba to ba yoka so ba okanya biso ba 5 ans chaîne nga chaîne ya King chaîne Tatiana chaîne Joël chaîne Nan bango to ba journaliste qui peut accepter ba menacer ba journaliste bon qui peut accepter ba pesa ba journaliste valeur te papa tu sais que d'appeler ça biso valeur hein quatrième pouvoir première puissance na monde on ne peut pas blaguer na muto au kebisa ba seul le ba okanga biso poto le ba vérité yo ko le ba vérité on la salade. Na chaîne na télévision ba benga Fayulu président eli si ce n'est que biso obo négliger le ba nani ba tomboli Fayulu lelo quelle ingratitude et puis bina bosala boko ko sanctionner moi na wana te mais Bruno Mimbenga tanga ozaki ko sala émission na Réaco émission na ba supprimer on peut ba suspendre ki merci encore une fois la cordon blanchard pour bolingi discipline. Bon salamabe cordon de Vos CG de Vos président de la jeunesse c'est cordon jeunesse Wello maman Chantal directeur Mwalim ma bé o bo sala bo salir président eli bo aider été biso to makasi kala ba voix na biso boye mabe o bo sala bo yeba ke bo déstabiliser combat président eli bo tala matinée to kosa la bililité bo tika ko négliger bato ba yebi cuisine bato ba lamba ka biloko bato ba sala kala bino bien bo tike loko bo sala. Comment va menacer mutu la kata parti la bino? Bino bo sans ça ko protéger ba journaliste. Oh ba sala kala bino, oh ba couvrir ba manifestation la bino. Mais ba menacer journaliste kaka la même personne wana e bino bo kanga munoko bo lobate. Papa Adrien mutaye ko longolé la butu ache na mutu kayo tika. C'est comme moi na wana pas la famille na e. Azapela ba avocat, azapela ba magistrat la famille na ye. Soka ki ko pesa dossier la ponga la pekisa ki e. Ezo ki de parti anan, ya président Eli. Talande ni bilo bo sala makamabe, tam sous président Eli ayebi ata makambo ote. Bo profitar na ko kanga ba photo bo sombi lamba SD boladi. Po bo désorienter combat na. Na bisa bilo bo infiltré. Lobi bo ndima kanga. Mais ba lettre la biso ko ya kolela. Makambo yo bo sala soki boko sumbela yango nia bo pangusi ça va mais retourne yango to otala mikolezo retourne yango to kotala na mikolezo ya bo ke élection la bino oyo ko sala te bo sala ba propagande to ko lakisa bino ke biso to sa bitinda mape ya nzambe to bundala bino na molimo na nzoto Dieu est là pour nous o to olela lelo nzamba zoka tango biso to bunda pour la Congo
eloko ya bozo continuer ko salama yo ozaka na États-Unis osalaka te po kombo yango ya yo bapesinga te il fallait ndeko langa kinga pesa nga kombo la yo peut-être abosali na nga na cité olelo pe na kebisa yo na mo $50 no ekata na wana ba collabo ba to Félix boye po bo déstabiliser combat boye bolati lamba bobi bolinga président Eli Martin Fayulu Madidi OK bolinga ga été presse babundisa ngo te ndeko na presse babundisa ga été presse babundisa ga été so bundisi journaliste wala problème sérieux et puis biso to ebele toze belé coché ke zawana INPC zawana bo ta la dimension bozo mema combat la bino na yeko lo bango parce que nazara sincère ba bomba on a ça libeketa li bango peu importe interprétation mais on a interpellé pour moi on a un journaliste bon moni ba photo peuple congolais problème na biso ezali libération tant auto comme nango satana ngoluma apocalypse 12 motanga kiam to croire na aide à mutute ce que ça nzambe te na biso moko ba congolais ya ngonga nazo yebisa bande kolango tozaka bien le 17 obima bakangeli biso yango babito bimate parce que ba rebelle bakoti biso to obima to ke l'ambassade de France tozala bilo longo mais bo sunga biso to continuer démarche Moulompoé dossier naye et bali mutula makolote nzambe ya lola apambola biso tozala pasi makasi na mboka la biso parce que toza rejeté mais esengo na biso ezali parce que tozolonga mapapu ya aigle ekokomisa biso na désert pe tokozwa biloko ya kolia tokokota na camp ya balokité parce que déstabilisation oyo ezosalama biso eza po lobi bayebisa bino ke moni toloba ye nini bayaka kaka boye te nga naza Eliezer te nga naza Eliezer mais nde nazosenga na bino bajournaliste na biso force na biso ekozala respect na biso un jour individualité oyo toyolinga tocréer na kolinga kozala supérieur okozala échec parce que eya na monoko mosusu soki vomir yo ozwi malédiction epa nzambe na interpellé conscience ya bajournaliste soki bamenance journaliste moko ya biso il faut biso tout okota likambo yango mpo tozala na bavaleur aujourd'hui tozala kati ya cocheke mais bomona amour ya bandeko na biso ndenge nini ezofaire avancer bango mais biso bajournaliste ya résistant dit bajournaliste ya Martin Fayulu Madidi nous sommes toujours négligés et puis parce que la kati na biso bolingo eza te yango na bao négliger biso bongo soki tozwi biso so tokomi un tolobi loba la biso moko bako négliger biso lisu te parce que biso tolati casquette ya président Eli mais toi négliger na interpellé conscience ya bajournaliste bandeko langa et loko nazo yebisa bino la maya miso na motema nde la mona ye mwana yaki lobi la buto biso bajournaliste ya Martin Fayulu Madidi ya président Eli oyo tokufaka baévénement oyo totambolaka tolobaka tozala ini mpo barespecte biso soki toza unité tokolembola biloko ya baninga ya sanzongo nalobi la mutu problème te me nalobi valeur vaut mieux ata nzambe alobi yango personnalité na yo qui est parfait obomaka parfait na nzoto mpo sukolaka te moko mosusu parfait kozala tobima bozwi solo donc toza na droit ya kozala ini unité c'est notre force Tatiana Osango Joël Kombe Gracia Ntumba King Bukele toza censé kozala ini mpo tozoba valeur na biso la respect na biso na bapeti na biso tozosala bango badoriane banani il faut tozala ini unité yango ekosala force na biso botala baninga nde baokende mais biso ezaka bilaka lobi la ntongo barejete bino na interpella conscience na bino vous êtes des journalistes engagés tosala mosala mpo na sentiment te lobi bakomenonce yo mpe lobi okule koza problème na yo na interpellé conscience na biso wana
Il faut pas respecter biso. Il faut pas pesa biso ba valeur na biso. Vraiment, il faut respect ezala. Tango compte ba respecter en tant que journaliste. On compte te ba zo le quoi mon ndako. Nous ne sommes pas la famille. Tous les bananda côté, tous les journalistes, il faut pas respecter biso. Alors ceux qui vont pesa bilo ba valeur ta partir biloko. Ba meka bino. To benga na to okuta la to so. Que Dieu vous bénisse. Ezu problème na mutute l'interpeller conscience na biso ba journaliste to telema. Tous a besoin bon côté mais toi a besoin ba valeur. Toi on a besoin respect. Musalo to sale ça ko engager nation. Alors faut pas respecter biso. Et puis tango okota la place, ba to ba pesa première place parce qu'on a quatrième pouvoir, première puissance dans le monde. Quand toi tu parles ba to ba yoka. On a sensibilisé, on a mobilisé aujourd'hui Moussa Nabiso. Tu comme mal aimé. Comme moi, comme il a 5 ans de prison, comme il a poigne. Parce que les gens qui ont un loba, ils ont séparé ça. Toi, on a soutien à Nan. Sécurité à Nan, tu as exposé la danger. Mais personne n'a occupé Bisso. Et peut-être Yokana, Bino Bozo qui est trahir. C'est un bengo qui paye $50. Est-ce que on a valeur en zone? Tu vaux plus que $50. Vous êtes journaliste à $50. L'hôpital Rogoyolo la passe na occupé. To mi pesa la ba valeur. To sunga ba na biso tozarana bango po makamba boyo et comme la bango te. Bitumba ya Congo c'est les faisalités. To bunde tumba po na ba valeur et non po na biloko bia chanana. Tozo bunde tumba po na Congo 1. So luki mimbenga na on sa charger na. Que Dieu nous bénisse. Merci Nakabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci à notre Papa Joy, directeur recherche stratégique. Merci à Judeka, adorateur, mais s'appelle électrique. Merci encore une fois. Na Papa Joy, directeur recherche stratégique. Merci à Sango Mokonde, bon rétablissement. Kabouya l'homme puissant. Tchelanga ba vidéo, on na début. Oyo bocha on a suka bomona comment ba osakala na ba congolais comment ba obeta congolais comment baza ko humilier metango ngai na otozola la pongi bandeko yanga partout bozali ce pays nous appartient totika ba fitilité to bunde tumba adveke pourra. Urgent, l'assassiné du président Félix Tshisekedi, voici le plan d'exécution par le Rwanda. Depuis longtemps, BLO a alerté sur le plan macabre du Rwanda en exécution à travers des mouvements rebelles pro-rwandais, AFDL, CNDP, RDC Goma, M23, FARDC et des infiltrations au sein des FARDC. Depuis déjà plus d'une semaine, le M23 est revenu en force sur le sol congolais, le FPR l'ayant ouvert la route vers des territoires de Rutshuru, etc. Selon les informations reçues très récemment des sources sûres et vérifiées sur terrain, voici la route empruntée par ces soldats de la mort, Rutshuru, Luzamabo, Bugaviniwa, Muangi, Vuinga, sud de Cantine vers Pangoya, puis sortie vers Bela pour rejoindre ceux qui sont déjà en action en Ituri, les présumés ADF. Et voici le plan qui est en exécution. Du point de vue de la stratégie. Les officiers qui sont à l'est proviennent principalement de l'AFDL, RCD Goma, CNDP, M23. Depuis le début de l'état de siège, il y a eu recrutement à l'intérieur des FARDC, depuis le sud Kivu jusqu'en Ituri, en passant par le nord Kivu. Objectif, préparer le contrôle total de l'Est. En fait, après les accords entre la RDC et l'Ouganda pour la construction des routes, le Rwanda a changé rapidement la stratégie. Et profitant d'un état de siège imposé dans la précipitation et naïvement, des militaires qui sont sur terrain a été sensibilisés pour la cause de la balkanisation. Ainsi avons-nous observé la montée des massacres, etc. Réunir les forces Hutus et Tutsis autour de cette cause de la balkanisation, en éliminant physiquement tous les éléments membres de ces deux ethnies qui s'y opposeraient. Même les gardes-parcs rwandophones sont en sensibilisation. Et disposés à appuyer cette cause machiavélique. Le fait que Tshisekedi ait nommé des ressortissants de l'Ouest qui ignorent la région orientale et qui sont en train d'échouer catastrophiquement servira d'argument de force pour justifier le passage à la force. Donc, Tshisekedi lui-même et ses hommes d'administration seront accusés de s'être livrés au pillage et à l'enrichissement illicite au lieu de pacifier la région. Blocage des frontières avec l'Ouganda et pression sur ce pays, afin d'empêcher toute intervention possible à partir de ce pays voisin.
saboter Emmanuel de Mérode et le barrage hydroélectrique de l'ICCN. Du point de vue de l'exécution très urgente du projet macabre de Paul Kagame. Les miliciens de M23 vont prendre Rumangabo. Ici, il est tout simplement question des temps. Le peuple du Congolais doit savoir que tout est déjà prêt pour cela. Rumangabo va tomber d'ici quelques jours, s'il n'y a pas d'intervention rapide. Les alliés et infiltrés de l'Ituri vont prendre Bunia, au même moment. Béni Butembo Lubro, déjà encerclés, tomberont par le fait même. Déclenchement des mouvements des défections des militaires dans toute la partie de l'Est, du Katanga à Kisangani, en passant par les Kivus et l'Ituri. Pour préparer ce mouvement à la Kisangani, le Rwanda compte sur les services de l'officier infiltré Innocent Gaizi, qui a même séjourné récemment à Goma. Et, pour venir en appui de la Kisangani, il est prévu qu'un groupe des militaires rwandais stationnés en RCA descende jusque Kisangani. Proclamation du contrôle de la partie et de la RDC. Réactivation du plan de 2001, avec prévision de l'assassinat de Mr Félix Tshisekedi. BLO publie urgemment ces informations dans l'espoir que des efforts soient fournis au niveau tant national qu'international pour empêcher d'endeuiller davantage la région des Grands Lacs. Quoi qu'il en soit, il y a urgence. Le peuple congolais doit savoir que la première responsabilité de sa souveraineté lui revient à lui-même. Agissons, et agissons vite. Merci d'avance. Nathalie Rollet, correspondante internationale, CNT, Live.